ya poto nyonso bana ya diaspora fini makambo ya kotinda mbongo na bafamille po ete basombela biso balopango na nsima balia mbongo tolela na yango mama Clémence pe papa Jean-Pierre Kabamba basalela biso cité de la diaspora numéro 1 awa na RDC depuis 2019 na bongo mwana ya poto nyonso ya Canada ya France ya Belgique pe mokili mobimba na $3500 ya pamba oza na terrain ya 20/20 awa na cité de la diaspora okomikolo lopango ata soki $3500 eza ya kokoka te yaka na lombango po ete ezotekama pe ya crédit eza pe ya promotion sala na lombango benga biso na banimero oyo plus 181 75 66 46 76 plus 243 80 84 20 140 mpo na baterrain na biso eza ya kobangela te L'État ayebi pe ba chef coutumier bayebi yango ebongo na kati tozali pe na quartier commercial pe lisusu quartier oyo eza réservé pour na mall na biso bana nyonso ya poto na bosani te tozali lisusu na ferme de la diaspora esika wapi tokoliaka biloko ya bio pe tokobomba biloko na biso malamu cité de la diaspora na biso ekutami na Kinkole na commune ya Nsele non loin ya aéroport international d'Enjili. Ah, cité de la diaspora RD Congo Kinkole Nsele. Mama Clémence pe papa Jean-Pierre Kabamba bokomisi biso bakolo lopango na lopete. Bandeko balandi biso na kati ya Ediba TV mwana Congo. Toyeli bino lisolo kitoko na kati ya émission na bino to sololango otolobaka na bino toyelaka bino masolo ya kosolola ngai na bino ensemble. Topesi bino bambote ebele de partout epai bozali ezalaki ya bino munganga spirituel. Papa Edi Diba bato babengi nga de partout balobi me dokotolo tokomona osusu te dokotolo ali dokotolo na ali mosala eza mingi tokobaluka de gauche à droite pe tokozela arrivé ya prophète Moïse le 24 mai azali awa na conférence ya monene oyo akosala oyo tobengi convention ya monene oyo akosala na kati ya Afrique du Sud. Peuple de Dieu nyonso oyo alandaka biso na kati ya Ediba TV ezalaki ba annonce pote mema mikumba na yo nyonso epai ya nkolo akopambola yo nkolo akofungula ba ekuke na yo oyo ezalaki ya kokangama. Quand on dit ça, on dit par rapport à on a beaucoup de gens qui ont des histoires, qui ont des problèmes. Avant il y a bamboko oyo bambule belé afungwamaka te masolo echangeaka te azana ba spiritualité ya mabe ala makambo ebele ya mabe na kati na ye akoluka esika okitisa mikumbana bamisusu bakoma koyoka soni kokende pa bapasteur na bango po batanga makambo wana ye yangana akoya kanga date oyo nalobi le 24 mai pe na le 25 mai toza na booking sala booking na yo mikolo oyo benga nimero ya munganga spirituel po te ozwa esika oya kosolola na mosali na nkolo otobengaka bango baumbu na nkolo baministre ya nzambe baministre ya nkolo mema baproblème na o nyonso oyo oza nango oza na bana oyo balobaka bien te oza na bana oyo bayokaka te yo moko oza na baproblème spirituel osalaka makambo esimbaka te donc mema yango mokolo wana le 24 na kati ya convention oyo toza nango ya monene awa na kati ya Afrique du Sud. Numéro ezali koleka affiche ezali koleka chaque jour po bozwa d'information un certain pe kitoko. Ezalaki ya bino monganga spirituel na kati ya mission oyo toyede bino lisolo moko mawa pe blessant papa moko ya mobali abengi biso mikolo ezali ba papa mingi akolela vie ya comportement ya mwasi na ye.
nalobaka na bino soko memi masolo no na kati ya Ediba TV mwana Congo eza lokola mutu oye kosala confession oye kotubela na kati ya kotubela wana nde bakopeso conseil bato babengaka bokoma te boeme po te yo mutu olandi yango soki osalaka yango mpa na yo otika. Nazali chez la Mwanda Fondation na eli sur liboso na bino pona osenga bino merci na ba soutenir orphelinat chez la Mwanda. Nzambe alula apambola bino tozomona ba effort na bino tozomona bolingo boza nango à travers Fondation chez la Mwanda. Nzamba apambola bino na eli sur liboso na bino pona kosenga bien-aimé bokanisa bana na bilamba bokanisa bana na kolia bokanisa bana na minerval bokanisa bana na ba soins médicaux. Nzambe ya kozanga te kopambola bien-aimé ozana posa ya kosunga ozoluka place ya kotia mbongo na yo bien-aimé tala place ya malamu yango ya kotia mbongo na yo na Fondation chez la Mwanda. Nzambe akozongisa bila kopambola bakoko na yo akopambola pe bana na yo na pamboli bino na kombo na Yesu. Vraiment nazangi beaucoup merci beaucoup ma chérie. Merci beaucoup maman. Merci beaucoup tous les partenaires. Tout maman la biso Sheila na papa na pesi bino mbote na kombo na Yesu Masia. Atuko na nesengo mingi ya kolekanga mama Chantal na sepe na ONG. Na sepe makambo obo la biso. En tout cas c'est vraiment makasi. Na moni bana kozo bakaye pe mukete bakaye beleke ngela sake ane oyo tokoso mata kaye moko te. Yango nzamba lola nzembo azanzamba ba vert. Nzamba zanzambe la ngai do akanisela bino. Merci beaucoup. Olongoli biso soigni mama Sheila Mwanda. Merci beaucoup Zamba pambola yo abakisa yo mukisu. Merci, merci. Bandeko balandi biso na kati Ediba TV mwana Congo. Toyeli bino lisolo moko ndeko moko ya mwasi asali trouble na foyer naye. Quand on dit il a fait trouble, mobali akoki lisusu te ko supporter. Yango to koloba makambo oyo ekomelaka biso bandeko na biso mingi. Toyebi te tote ya bino na lolenge ni siko. Tote ya bino boni pote makambo oyo to kalme hémorragie oyo ya ba problème oyo ekomelaka biso awa na mokili ya Tata Nzambe. Ndeko oyo ya mwasi ya mobali abengi biso pote mwasi na ye akomi kosala ekobo. Nakena ngo tout droit obima moko. Akomi kosala ekobo. Me bazali basali ya Nzambe ya mokete. Basambelaka na église mo quelconque tokotanga kombo te awa en Afrique du Sud. Bali bandimi na kati église wana bali vraiment batu oyo église epoetaka bango parmi batu oyo basali ke etonga etombwama. Allô? Allô ma soeur fille. Ya ma soeur. Boni mama kuna na homme de veillard misunga. Naza déjà na misunga homme de veillard. Au moni tant maman a piqué église. Alors là qui bien te. Tant bazo sengo mbongo, yo tindi mbongo, bango balé ba songe ba kati ba songe ba memel ba dispensaire a mike. Et là sunde ngona te maman. Mena poto na kishasa la même chose. Et loko zo sepeli sanga. Banda maman comment na misunga homme de veillard. Kota ni maman. O maman zo ngolo la bébé, bazo zo soya maman. Oh, mais là so moni maman, maman zo ngisheni. Maman zo dia 3 fois. Tongo me di popo. Deko nanga elo musu sepeli singani. Misunga homme de veillard. Oyebi ke bana courant so kata. Soka salika manœuvre pano ya di bana lumière 24h/24h. Et puis connexion internet et vanda. Et puis soki mama ayoki mal à l'aise ou bien mutu pasi nzoto déranger. Kaka na mutu na place à la liwana a fini bouton rouge. Docteur Mbango ataka kati, c'est pourquoi homme de veillard misunga eza na kati ya clinique misunga. Ne sois foutument on nous regretter. Ah bon, juste bien na wazali ba minganga bazo sala mama contrôle chaque semaine. Mais azala kuna
abela te bazosala examen. En tout cas, ya masati emonani penanga na pemi bana mama comme na homme de veillard misunga. Emonani na misu te. Emonani bamboko na kopinda ya pampa mana. C'est fini tout ça. Moko liango lisusu te. Homme de veillard misunga. Ngana bango rendez-vous quand la fin du mois. Na pemi. Te non. Tika ya panda kuna lia tranquille. Apema. Ba médecin 24 heures sur 24 heures. A continuer kuna ngana no pesa ka mbongo na fin du mois. Yebisa bango na changer comme on a commis le bâtiment sonno. Babe. Voya musala et pesi pesa défaillance makasi et bougeye marambutu oyebi moko ce qui vit ezali ko dépendre toujours na yo na makambo ebele même na ba foyer et ça la kapeza balancement. Mais vie ba calcul na ye na ba makanisi na ye ndenge azali ko sala ba estimation ya bakambo oyo ayeli biso na kati ya chaîne oyo azali komona ke lelo oyo soki azwi baproblème wana ezali mpona mwasi na ye parce que biso toali babantu soki ofandi na mwasi na yo epai moko obala ye officiellement ou soit ofai ne déjà na ndako no plus de 6 ans bane ebele d'office ali mwasi na yo mazali ndeko oyo tosololi na ye asala geste na famille ya bamwasi asala geste na famille ya bamwasi oyo ezalaka ke famille ya bamwasi bayebi ke mwana bango avoyage azali na maboko ya mutu songolo pakala je m'excuse ali na maboko ya mutu songolo pakala ndeko wana abombaka mwasi wana malamu mpe baboti bana mini mais aye koremarke ntan moko boye ere akonetre baproblème mpona mosala na ye ondire mwasi akomi kobima na mutu moko na kati ya etonga alors ye remarke yango après ere mosala na ye esili mais ondire ezali likambo moko esalamaka avant baza kosala yango déjà avant ye azayebaki te alors yango aye na likambo na kati ya Ediba TV mwana kongo nde nalobaka na bino mingi yo mpe mema lisolo na yo na kati ya Ediba TV mwana kongo na kati ya émission na bino tosolola yango tokoteya yo tokolakisa yo tokoyebisa yo mpe tokomanyola nga moko munganga spirituel nazalaka soki nazwi lisolo na yo moto ya liboso na kosolola mpe na baconseil napesaka mingi oyo bauti koleka mpa na ngai bayebi koma ndenge na fonctionnaka ndenge chaîne oyo ezali kofonctionne na batranche mibale oyo tozala na kosala mosala nango ya politique mpe oyo ya spiritualité oyo tobengi chrétienne ya mosala bachrétien kwa ya kolakisa bato lolenge nini akoki kotambola na moskili ya tata nzambe ndeko mwasi akoma kodekone me ere totuni ye awanganaki me ere toke na mozindo toke na bamakambo ya koexplike ndenge coutume etambolaka nde ndeko mwasi ayi koloba sembo ndeko mwasi ayi koloba sembo par rapport ya makambo oyo akutani nango mpe na foyer na ye selon ye amesalaki pasi te selon ye ayebaki kaka ke miel ekotikala miel ebandaki ndenge nini likambo oyo ekomela bango lelo na niveau oyo bazali kobendana ti monganga spirituel na ye kozwa dossier oyo nde namemi yango nga moko awa mpo te tokabula ngai na bino na kokabula ngai na bino nde bango bakozwa baconseil oyo bango mpe bakopesa mpe na bato mosusu. Qu'est-ce qui s'est passé en soi? Ndeko mwasi apesi critère ya liboso ke aza satisfait te na mbeto yango na bai na bino na kati ya chaîne oyo tolobaka rien que la vérité mpe tomanyolaka nyonso oyo ezali kotangama ya solo. Alobi azali satisfait te na libala na ye atondaka mobali na mbeto te nde aluki mobali mosusu kaka na kati etonga oyo akotondisa ye. Bandeko bokolanda makambo minene ekoya na kati ya Ediba TV. Donc mwasi akomi kosala ekobo parce que mobali oyo aza na ndako na ye akotondisa ye te. Voyez-vous un peu, est-ce que ezali anormal to ezali mabe? Est-ce que il faut mwasi abima libanda po mobali na ko satisfaire ye te? Et puis ba masolo to betaka mingi ezali lokwa ba masolo moko ezongaka kaka. Ondre to sto beta pe de solo moko ya genre ya mais oyo pe ekomeli pe bandimi oyo baye na oka na kati ya Ediba TV
mwana Congo pour munganga spirituel na manonya. Les fêtes s'approchent. L'orphelinat Vida a besoin de votre soutien financier et de dons matériels pour célébrer ensemble avec les enfants orphelins. Pensez à leur aider avec un petit geste que le Seigneur met dans votre cœur, cela suffira. Offrez-leur un moment de joie tout comme nous le faisons pour nos enfants. Ils n'ont que Dieu et vous comme soutien, car il est écrit: il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Orphelinat Vida sokayokota na banda kuna bino ezaka ko sala Matthieu 7:7 comme d'habitude. Bonne année Noël yango esokomi biso na porte. To pense aussi na bana baza na ba parents. To inviter yo yaka Orphelinat Vida. To passer un moment agréable avec les orphelins. La gloire sera rendue à notre Dieu. Napesi merci na bapartenance oyo bakotala biso botika biso te obakisa biso te nzamba beni obino nzamba bakisela bino oyo ezangi. Nous sommes situés au 49 de l'avenue Kinzola. De retour na kati ya chaîne na biso Ediba TV mwana Congo toyeko kabula likambo oyo ekweli ndeko mobali oyo azwi apesi mwasi na ye oyo baza ko vivre na ye confiance mama ya bana na ye mine basambelaka na église moko quelconque na kati etongana bawumeli bazwi mpenza batango mingi me bazali bakongole mingi na baeglise oyo tozalaka nango awa tosanganaka mpe na bato ya bikolo ebele bokosangana mpe na banigérien bokosangana mpe na basud africain bokosangana mpe na bazimbabwéen bamalawite me bango bazali bakongole. Donc leur problème eyali ke mwasi atamboli na ekobo libanda yango nde esali ke mobali na ye aye koremarke ke mosala na ye ekufi, donc azwi malédiction, donc epesi ye lokola tobengaka na chiluba chibau chibindi esali ye retour alors que bango baza na bango baluba te, mais ce sont des histoires qui suivent partout, même en Afrique du Sud bafutela bango balobola. Donc ezali biloko moko ezali spirituel. Quand tu vis déjà avec quelqu'un, otolobaka ke mbeto libala basangana kana mo batumi balete. Mais moi si asangisi mbeto libala na mutu mususu. Yango nde bendi mabe oyo komeli papa na biso. Lelo babengani na musala kitoko a perdre musala na oyo na kati ya mboka o Afrique du Sud. Oyo misala ezalaka pasi, oyo misala ezali koluka yango na batorche pe na minda. Mais yo soki opportunité wana mwasi a trahir yo aye kopesa biso raison na suka to cheye mbamba to tunye mituna ebele aye koloba parce que azalaki satisfait na mbetu te. Nde totuni ye pourquoi pas ezalaki satisfait na mbetu te? Pourquoi yebisi mobali na ote? Parce que partout bato bakoma komela pe moi ba fortifiant moi ba kisi moi ba énergie po mobali azonga mobimba akoka kosala pe mabina kitoko oyo yo mama ozali koluka nalobaka na bino mingi na kati ya chaîne oyo Ediba TV mwana Congo na kati ya biso tobengi tosolola yango babengaka nga munganga spirituel toyaka kotanga nyama na nyama na kombo na ye toyaka koloba kombo ya eloko na kombo nango toyaka koloba te mpona komanke bato respect toyaka koloba mpona kolakisa ke ezali baémission édifiant kolakisa ke mutu oyo azali pe na makanisa kokende libanda po tata bana akopesa plaisir te po mwasi akopesa esengo te bokeba awa toyali na kapita mobimba munganga spirituel na telemelaka biloko ya lolenge wana yango nde bandeko fo bomemaka masese na bino masolo na bino na maniolaka yango na betaka yango po te peuple de Dieu ayeba lolenge nini akoki kotambola na mokili ya tata Nzambe. Bandeko bosabone massivement na kati ya chaîne na bino. Namoni mikolo oyo bozosabone te, namoni pe mikolo boza koyeme te, namoni pe mikolo bozali ko se présenter te. Yango munganga spirituel na ye kotikela bino bambela bo se présenter bo loba. Et puis toza koyamba événement ya munene convention oyo ya munene toali koyamba mosali na Nzambe na kombo ya prophète Moïse Bakoma. Aza koya na Afrique du Sud kosala convention monene otobengi peuple de Dieu nyonso oyo alandaka chaîne oyo Ediba TV topanza sango de gauche à droite
l'un à l'autre. Boya na jour ya le 24 mai. Pour na kokota na kati ya convention ya prière auto sambela ensemble. Peto bonde la pona mboka na biso Congo ensemble. Kokimisa munguna oyo azoya kobundisa biso na kati ya mboka na biso pona kozwa minere na biso ateka yango na banguna. Pe le 25 ezali délivrance otobenga one by one de mutu na mutu moko okukutana na mosali na Nzambe otobengi face to face. Bobenga munganga spirituel na numéro oyo eza affiché na kati ya papier wana pona ba annonce publicitaire. Bobenga ngai na lombango pona sala booking. Bo booker ba place bino batu bokutana na mosali na Nzambe omema mikumba na yo omema ba problème na onyoso ozana bana oyo balobaka te ozana bana oyo bayokaka te ozana ndeko oyo alobaka te ozana mutu oyo banda ya Afrique du Sud 20 ans 25 ans 15 ans 10 ans azoka mukanda te ana ba problème spirituel azoka boete boya le 24 convention ya munene adresse ezali wana bobenga munganga spirituel ezali na town otobengi ville town donc adresse ya mwana 58 Marshall na town donc côté ya carton center bokozala de suite bokozwa makambo nyonso oyo bozali koluka pe munganga Nzambe akozala na pona kuteya kolakisa bato ya mokili lolenge nini ya kotambola na mokili ya Tata Nzambe. Au nom de Jésus, matoye funga mamunokolo ba matoye funga mamunokolo ba na kombo na Yesu. Matoyi na ye na malobe ngai mama Lutumba nakendaki na prière ya convention oyo esalamaki ya papa Moïse ayaki awa nakendaki kuna na mwana na ngai azalaki banda inane azalaki koloba te eti ndenge akokisi 23 ans ere tokendaki kuna papa abondelaki mpo na ye namoni akomi koyoka mpe koloba yango wana napesi Nzambe oza na merci mpo na bolamu nyonso azosalela ngai. Shalom bana Nzambe kana ngai ezalaki ka ya depression makasi na banda kolala te na banda koganga na banda kolota bandoto mabe na kondaki na silaki nzoto bamemaki nga na hôpital psychiatrique na dépensaki mbongo ebele esimbaki te or fallait nasala mémoire na ngai ya fin de cycle ba dépensaki koleka même na classe prophète moko ayebisi biso eza likambo kokende hôpital te eza likambo koluka Nzambe epa na ye moko esimbaki te tokende na ba ministère ebele ba prophète ebele simba ete mais nakumisi Nzambe ya papa Moïse po mokolo bamemaki nga dès le premier jour epa na ye asimbaki ngai mutu na ngai komaki stable ezo chauffer lisusu te na komi kolala pongi na komi kolia nazoganga lisusu te na omona su bandoto mabe te or ce n'était pas le cas pendant 4 ans nde na pamboli Nzambe ya Osana nayokumisa Nzambe ya pasteur Moïse na oyo tosala na kati na faye na biso tomitungisani mingi na problème ya divorce otambolaki par-ci par-là tokutana ba prophète ebele misusu basinga biso bambongo alors lelo tokutana na pasteur Moïse asi kosala biso délivrance la délivrance wana akangoli biso amoni zongi na kati na ndako esengo koti na kati na ndako mwasi tanga tokomi kosola malamu tozali mpe kotalana lelo esengo ekoti yango tokumisa Nzambe na Osana aza malamu mais okumisa Nzambe ya Osana po ça fait 2 ans passé nazali na problème sérieux ya misu surtout somo eza makasi flou na komona distance te mais ndenge na koleka délivrance na remarqué ma changement mo makasi sans lunettes nazomona clair donc nakumisi vraiment Nzambe ya Osana nazosala donc namoni ke na olata lisu lunettes te yaone okumisa Nzambe ya Osana nalobaki deja bamaladi oyo ewumelaka ntango molai oyo esilaka te ezali nde démoniaque badivorce ebele tozokomona ntango nyonso awa ezali mpe kidoki boya nango epai na Nzambe nde bokobika nazozela bino na moto. De retour na kati ya chaîne na bino Ediba TV mwana Congo na kati ya émission tobengi tosolola yango na ba commentaire tosolola yango na abapel tosolola yango na kokoma komanyola kolakisa ndeko mobali kolakisa ndeko mwasi oyo ya sali ezalaka te. Donc le problème est quoi? L'homme a remarqué que mwasi na yaza kokosa ye utakala
apparature ere mosala na ye esili ere akoti mabondeli nzambe azoyebisa eke source ya malheur na yo lelo ezali mwasi na ndako yango toyaka na masolo pa na bino tolakisa bato ke na mokili ya tata nzambe soki ezali na chek moko ezali na défaillance moko lakisa moninga yebisa moninga solo te awa nga na mbetu nakosepelaka te papa bana sala effort nga nasepela me yo tiki papa na bana na ignorance okei kobima mpe okei kobima mpe kaka na moninga na biso ya congolais mpe oyo atambolaka na yo mpe motu wana mpe azali marie yango totunaki bino bato bolandaka biso sikoyo réponse nini tokopesa ndeko oyo eske il faut esalama lolenge wana soki na ndako ozali satisfait te il faut bima na mobali mosusu to boni yango monganga spirituel na ye na lisolo oyo eza nango mokuse molai mingi te mpo tokabula yango ensemble toyebake na mokili ya tata nzambe mwana nzambe akoki kotambola lolenge wana te ndeko oyo abimi na mwasi ya bato azali na etumbu na ye il est punissable même na miso ya nkolo tu ne peux pas faire ça respecter le bien d'autrui nalobaka yango chaque fois mwasi ya motu fo kobanga ye mwasi ya motu fo kozala ne na bareserve parce que oyo yo kosala na moninga wana okolinga mpe te basala na oyo ya yo bandeko balandi biso na bokebi na kozela bino bapele na bino na chaîne na biso mpe na kozela bapele na bino bacomateur mpo na kopesa tata oyo conseil na lisolo oyo aye nango mwasi atrahiri ye parce que alobi na bed na ye oyo tobengi na anglais na bed ye azali kosepela te na mbetu ye atiyaki kosepela te mabina kitoko ezalaki te yango nde tose koloba na bino totalisa bino ki bokeba soki yo mpo oza na bakaya boye n'hésitez pas à mener ça chez munganga spirituel on va toujours vous assister mois d'avril ekozala mois oyo Ediba TV ekobima lisusu ndenge tekobima na mois de février bokomona sikoyo bavideo wana nyonso tokosangisela bino na mois d'avril mpona kotambola kosala mpe propagande na baeglise mosusu kokende kotala bakaya bato ebele oyo baza nango tokomemela ngo na kati ya émission na bino chaîne na bino bolandaka malamu Ediba TV mwana kongo mpe tokozela arrivé ya muganga nzambe mosali na nkolo na kombo ya prophète Moïse Makoma bandeko balandi biso na bokebi mpe na bwanya na mokolo lelo tosuki awa tozalaki molai mokuse na lisitwale oyo na kozela bino na bacommentaire na kozela bino na makambo nyonso bosabone bopanza chaîne oyo jalousement ndeko mosusu akozwa lobiko soki yo opesi ye asabone na kati ya chaîne. Et en plus, pour l'information, Ediba TV, moi na Congo, Ediba TV, moi na Mboka Congo, et Sali Forum. Ce qui est le lien, pas membre ou azali directeur numéro 1, na katia chaîne ou na Congo ya MK Nyombi, Nyombi ya ba MK, ce qui est le lien, il y a un lien, on a un so kota na lien, on a mamoko, et comme mao na katia Forum. Oyo Ediba TV, chaîne ou ezali ko édifier. Peuple de Dieu, les amis qui édifié Moutounyoso, l'anda ma solo n'a ebele na kati, okomona ke, les alliés à solo te édifiaka. Lobi bokozo numéro mususu ya sika, kokamwa mukili oyo, etondi na masumu. Batu bakwi kozwa kisi ya kobeta bale, na kati ya kisi ya kobeta bale, bapesi bango condition, bakopesa bango meya, mbongo bakopesa bango, basio bango bakobala, basi wana, bakozala sacrifier pour na succès na bango nazali koltala na lisolo oyo kosona bayimboka oyo babengaki ngai bongo to eba ndenge nini tokobandola ngo mpona nini baye kofunda masolo na bango na kati ya Ediba TV mwana Kongo ezalaki ya bino monganga spirituel na pesi bino nyonso bambote de partout oyo bolandaka biso na bokebi mpe na bwanya na mokolo lelo bosabone pena mokolo lelo tosuki awa bino nyonso je vous aime beaucoup bino nyonso tolobi yango na anglais I love you nalingaka bino mingi monganga spirituel tosuki awa na mokolo lelo tomonani mokolo lobi soki Yesu Masiya azongi te yango wana